Kembote, ukanda ya kujene Kongo. Apangizama, Eunu, Gizidia, Kaidia Mudin Kaka. Nikuluka ambako, Nakoloba Nyonsi. Moba gripe zinga ibe malili ya poto. Mais, il faut na sisa na ba programme oyo. Bongo na kochela bino ba video na biso ya Angola. Ungala kunga moko. Mai boba nga matokulu bangi pasi. Kasi e monope nanga bolondo de no go bolu kwamo. Maukulu boba iboba mo nana to baba boy feunu mbazikula omoyo tetenge nange mo mande ko ngai bomi komisa na canal na biso ana spasu ne spasu Congo unkapa KONGO ana ne Congo na YouTube kumona yango. Okiko cha commentaire, olinko benga biso, benga na 007 4 0 4 0 22 3 27. Kuna okumona WhatsApp na biso, comme pe na canal na biso, okiko pesa conseil, okiko pesa commentaire, na kale ngindu, lenda bokela tumokene utuke mutubene longo. Katumanga nga longi ko ambutabo endio na kubani kange longi yani kuzolanga mande ko ngai nalingi to continuer na programme na biso ndenge tozali ko loba to lembi na nute parce que to lobaki nini ke tozo continuer ko pesa li solo oyo na baki volume 1 2 3 na ko kini même tina 4 pona bato batuna keske ko limbisa bango te nalingi bolanda ni surtout na ko raconter bongo bokoyoka ke oui oh bandeko na ko bomba kombo ya mutu te ba oyo ba parce que ba témoin oculaire na biki bato wana bakoloba mais c'est seulement en citant leur nom bokuboni no makambo yo bato mingi ba yebi yango. Bandeko, na continuer et pas na soukela ki parce que nazo parler likambo ya batu oyo bayaka na ndako nanga. Ndeko ngai soki okena ndako wa mutu na ba clé ofongoli okoti ozubilo ko bimi. Ozango hibi na mtu soki terme mususu sali. Clé ya mutu amwe ki mutu apesa yo. Mais ce qui m'a pesi yote yo oyiba clé nanda kwana ozongi plus de 10 fois et comme les kamususu bandeko mama li les ali bo comme bo bien que mali les bandi bandeko ngai na volume 1 n'est-ce pas ki ndenge ne ba mwana mwasi wana na volume 2 na pesi to komi na niveau ba kisi nyeso tu oyo ezalaki basé na sexe ezalaki basé na kobatela mwasi ki mobali ya solo nyeso tu oyo ezali basé na motema malamu koyiba ko vivre na bato ya mine ezalaki basé na enseignement oyo ezali ko enseigner mwasi. 5e, ezalaki basé na oyo a découvrir na mobali. Mais dommage que mobali yango azalaki muzombo. Azalaki ti mobali oyo soi-disant oyo ya danger ya bango ya mokili ne bango ba yebili. Or que tant mobali yango za muzombo okotika ye oluka oyo ya niveau na bino. Donc soki bozo kangama na mobali wana, c'est que mobali wana ya niveau wana na école na bino baza mingi te, to bazali pété. Bandeko,
mokolo mosusu nana akutani na mwana mobali moko ya congolais ya Brazza kombo na ye Yvon Kuba. Lokola tangi Yvon Kuba ba congolais tu ya Brazza ba yebi ye. Il fit un moment aza ko travailler na Eurostar pe. Mais balongola ye pa ba kopika ba billet tout ça balongola ye. Il est là. Na kota mingi na vie privée na yete Yvon Kuba azali tata ya baptême ya mwana ya mobali junior. Yvon Kuba ngai mutu na salisi ye na sali makambo ebele mikanda na ye donc kobala mwasi mundele donc ngai muna guide ye azaba na ye dernièrement mokolo mosusu Yvon Kuba azalaki pa dokis alors na vanaki na ndako awa nati John Madiaba luzayadi oya micham coup de fil na ye e babengi ye ayebisa oniki non nazali pa kemena awa oyo kena ndako dokis Yvon azalaki kuna Yvon lobi mais il faut ya soposo ya awa boya nzela moko ba iko insister na ke kuna tant to komi kuna oyo dokis azali témoin Manu John luzayadi micho azali témoin alobi tata oyo azali moto oyo akabelanga koleka en Angleterre nebi ke kamseki bango kamseki Manu John kamseki dokis que tata oyo azokabelanga même ba 1000 livres donc ne cop boy pas to site to zongi makambo simbi moi bezaki non 1000 livres apesi ngai omona 500 pokala na compagnie ki ye asala makambo na ye ba mbongo ibimi papa omona 1000 livres apesi ngai alors ngai pe nasalaki mwa cop moko boye ya mikanda ko tseki ba mikanda moko soki basali mikanda moko ya kuta ko sena gouvernement ba pesi loan donc ba déficit 5000 livres akena a besoin azwa 100 livres apesa ngai ipe akabela ngai apesi nga 100 livres devant ti John mbongo yango naliaki yango te ngape mbongo nakabaki yango parce que aza mutu ya Kalaba ou bien Rose Croix bato mokili aza na motema moko eza na bolingo ya solo te makambo eza ebele na koexplike bino oyo ye asala ya mabe esalaki akima na kopesa bino exemple yango na koloba yango Yvon Kuba akenda epa ya copine moko naza kobima na ye kombo na ye Mireille Mbeka ya mongo boye akepa ya Mireille aketi na ndako ne koyebisa ye ke non mais moto wana yo lingaka wana aza na basi ebele ayebaki te ke non Mireille alinga ngai incroyable aobete azaka na basi ebele soki ozoyeba te daye kutu akobala Sharon mwasi na ye oyo ya Nigérienne wana et c'est comme ça daye nga nazaka nanga leki na ye te soko lingi nilo nga nalingaka yo fotika ye nga nazaka leki nga aza Congolais ya Brazza ye aza Angolais Mireille ayebisi nga yango ye kosala ke ye azaka ndeko na nga te azalaki na ndako na nga Mireille azoya ndako abengi ngai atunga bozana nani ngai bino tozana Yvon apesa na telefone no na pale abima te nazoya azwi taxi ya ye tango Mireille akomi na ndako akoti Yvon abe mais yuzaka ndeko na ye te c'est là que ayebisi nga ke omoni mwana mobali oyo aye na pale kolinganga ayebisi nga aza na basi ebele donc bato bazovanda na nga nazosalisa bango soko azangeli naza na likambo te kosa tozwi mbongo na pesi pe ye mais bato ngo na même moment bazoyina nga tina bazoyina nga eza nango te mpo nazali bon nazosalisa bango bandeko mwana oyo nana oyo lelo atangaka babible histoire eza mutu ya Nzambe soko yo prêchaka eleki soki 15 ans soki 20 ans bolingo na yo ezalaka kaka ngai olalaka te il faut yeba mwasi nini nazobima na ye osala mite na mwasi yango mutu nini akotoyaka ngai il faut opesa nzoto na mutu wana po kaka oyeba vi na nga bandeko na ngai nayebi te likambo so ya koloba yango eza malamu
to mabe na ebite mais lokolo lobaki na loba nyonso na kobomba te nabi bamibali oyo bazobimaka na ye oyo azopesa nzoto po ayebisa bango bapesaka ba information sur moi. Est-ce que tango afongolaka makolo botalaka makolo na ye tango afongolaka makolo na ye po bolala ye bomonaka ndenge ezali? Est-ce que boyebisa bango mokili? Boyebisaka bango mokili? Ndeko na nga kia msito na Paris na tali video tindelaki ngai ya ndeko oyo alobi lisolo ya mama Congo batiaki bapubliaki video moko ya mama Butakala ya mama Congo alobi tango na tali na se kuna namoni oyo finda to eloko nini ezalaka somo boy mama basi mosusu bolakisa na banzoto na bino bato batala yango ko bato batala biloko na libanda te na bombi yango bandeko tangu na nazovanda na Watelo bakutani na Yvon na Watelo tangu wana Eurostar était na Watelo. Là c'est Yvon m'explique ça. C'est Yvon qui m'explique maintenant. Oh nakutana na femme moko boya pembe ya tela ndikafaza na congolaise na lingi femme mwana ayebiseki o te okolinganga te mpona na mobile langa atuni mobile na te koloni mobile langa ya azali angolais mobile na za angolais nani ko mobile na yo mobile langa ko meneki ya mena yango wana mwana linga yo Joana sota ikomene Yvon Kuba sota Kemena oya Brixon yepe akamwe oyebiye abina yebiye donc tang wana diza ngane to sala kasute mais mutozo linga ye ajipsa mutongo ke no azala mobile ne komona ye Kemena. C'est là que nzela moni yibile ndenge nini abi mais on a piringa grand frère d'ailleurs mwana na ye ya mobali junior nga pare na ye ya baptême tangu nana yoka bongo ningisa ye a invita Yvon na ndako na ye soki babima te moyena yeba ezate Yvon nana kende kozwa kisi epai ya pasteur oyo aza kobotisa basi ya 2 semaines 3 semaines pasteur azalaki na ya Kenya oyo azalaki na Pekam soki na all clean to road bien surtout bobi solo parce que gouvernement anglais et kanga ki azaki na télévision tata wana kena ba pasteur ba nigérien ba pasteur kenya ba nganga na l'église na ye nana azwa kisi kuna azwa kisi apesa pa ya Yvon abina ko pesa yo nzoto okosala nga nyonso yo lingi mais lokolo ebi jo wana ba plan oyo kende ko bwakela ye na pale na ye mais nana yeba kiteke Yvon asalaki likambo moko akenda kolinga Mireille yaki copine na ngai Mireille eko funda ye Mireille ayememi na ndaku mokula kutaka Yvon na ndaku alobi lisolo wana mais yo kolinga mlangi no yeza ko tundeko na yo te yeza muzombo yo yeza ngole yo za Congolais ya Braza bongo za suna paye na ye yango mokolo nseki Yvon telema allez kende c'était les derniers jours bon nga fume na simba na ngai te ngabili Yvon telema allez kende c'était mokolo wana Yvon abima ti lelo oyo soki leki 20 ans soki mbola boni donc neko mona Yvon balingi ba beta ye na magasin oyo ba Camerounais awa na Brixton Road eko salema naki de passage kuna na kati basi ba kangi ya linga beta ma bato ba simbi de ba mbata déjà nanga na kotika boyo pamfa sota grand frère mo banga makambo nini gabish oyo ko simba ye azinga mabe et c'est là que ngana bimisi Yvon esika wana yopse Yvon kende abilanga kulutu nako kende te sona keba kolanda ba kobeta ngai malamu yo okende na wa accompagner ngai na oyo na somba kisute na accompagner Yvon. C'est là que en route
ils vont à Lugi Place Tovandi. Il m'explique les kabakisi nana a pesaki. Bakisi wana ayeko boaka yango na ndaku na ngate. Ils vont bakisi wana akena yango na ndaku na ye. Parce que or que il faut boaka yango journée wana ele ka minute. Na ndaku na ye akenda akutana ba mystique selon ye moko. Bakiti ya ndaku na ye komiko déplacer. Il faut akima akomati na police. On a besoin d'explication. Ils vont na kati on mukuse po bandeko moi si akomi na niveau ba kisi. Mais ngai ko muzombo nini yango oyo okozilo ba kisi. Ozana sexe na yo. Otela na yo pe. Okono ko changer mibali ndenge yo lingi. Bandeko parce que na lakisa ki nyonso. Bandeko et comité na niveau bona na malamu ndeko na ngai akomi a contact na mama na nga oya boti ngai kotinda ka bon pa mama na ngai kino yaza mwasi na ngai kana kobala mama na ngai ayebisa ngate wana ngai na lingi na bala mwasi mususu na Congo atiki matadienne na parole ngai no faut bala mwana matadi likambo te na salama kambo nyeso tu libala et salima société libali ko salima samedi to pesa biloko nyeso tu na komi lelo lendi o ezanga kina bongisa yango pona libala samedi moi ça doit ko bala sunte alingi sunte pona nini yango nzoka nde nana abenga mama na ngai abenga pasteur moko boye para matali ba yebie leki ya sergo soit disant totanga kina école moko soit disant camarade na ngai akoma ko benga pasteur wana bayoka na keno ye atinda mbongo abenga sa pasteur wana aya na Angleterre. Est-ce que vous comprenez? Nisu tukaka wepo nanga avanjinga moto nyoso tozana ndeko moko ne pai bangole ba ebiye avana Cannington mwasi na ye aza muswahili akoma camarade nana do tipa ya zeko kotoengai po azo masoloni ya libala na ndenge tosolo ngone ke nosala produit ke ne boye a passa ngona mwasi na yazo passer na nana pai nazali tata ya batemi ya mwana na yo oublier yango na mona ngai pai na linga na ngai te na se retirer na ngai na boya ko silika envers yo nebi ke pai oyebi nga malamu te ba face bele o ya ngai tamso o kamo ngo tu o menga na zani ya za boyite te na ba face muso na bomba pai soki na siliki soki na simbio na koma ka nyama mabe na bongo na bimaka na ntoto na ngai na koma ka iloko mususu wana ezali force ezali secret na ngai ya vie ezali na libota epa na uta ya wana pai bayebi yo angolais mais ngai nebi vraie histoire na yo nga lelo pai mokolo zoke na Angola obengi ngai ya parce que ba numéro na ngai il faut na yebike na to sisiko vérifier en côté mais il me semblerait que ba numéro na ngai efface taka bango bazo ba application ba ko sur téléphone bango peut numéro na ngai po bazo ka maya ko localiser to une façon ya tanga ba message na ngai wana kutu to ko lublango lelo to lublango sima donc pai soko moni ngai leka ezana ngona tina te pisa ngata mbote leka na yo bo continuer à miti moi na yo na nana bo continuer à miti na bino na lobi onga lelo parce que ezali ko pousser nga moko mususu na se manifester alors soki na se manifester on ya ko nyato moko tamso lamuki na yo te ngai boloko ngai lingi vie continuer ya wana lobi onga ka somboni ngai o leki na yo ni mbote ni a ni o kitate ya bateme mwana yo gome yango longolo yango sera comme na exista te na mokili s'il te plaît na sito yoka ni sika wana bandeko na Angola nakina mwana moko nazo bima na ye vrai kombo na Azama
biso toke na porte numéro 22 bango numéro 23 je me souviens naza sosoli na Angola baza baluba me baya koluka nzela ya Angola batata na bango mbala ya mama na bango bazwa mosala akomaki marin na Ngona vie et continue comme na Mac nazali kobanda mwana wana déjà en France à partir d'Angola to ya ngana ya poto et comme que il fallait y baya na poto bambule leke belé tout mona na soute lokola ngana zako coopérer mingi ko luka akutana na mutu moko kombo na ye Emma Manzambi na Belgique na Pesiombote atuna Emma me ndenge nini kemena atime azana Londres me luka numéro na ye Emma azwa numéro apesa ye nzokande tango ya poto aya nzela ya Suisse akui na Suisse akomaki epa ya sero ayambaki ye na mobali na ye mobali ya sero wana akomi kolala ye na ndako ya Suisse po bakomelaki soki sera ke musala mobali na ye alalaka mwana mwasi wana chance azwa zemite lokazaki kitoko pembe nana yebiye nana nazo parler siko Picasso nazo kende na okende solo ya Picasso na okende tili solo ya Thomas ndenge Thomas Longwe ayiko lala yo mais kaka oyo po bomanga ndenge okardaki amitié na Thomas Paulina ozali nièce ya Dokolo parce que soki na parla lisolo ya Dokolo lisolo ya ba Dokolo ya bana na yebelaka bango epai ya Paulina azali mwana ya grand frère ya Dokolo ya papa grand frère na ye mutabota Paulina azali cousine ya ba Iber donc famille wana na bana kisombe wana ngai naza coopérer na bango mais ezali solo na bango te na petit exemple po na continuer nzela nazo kende bandeko nana asi nga na kufila petite sœur na Tour na France ani kule yoka lisolo nana akoma na niveau et ko defa passeport ya ex femme ya Beazi ningi baby Beazi azova na batasi comme na ye Ani mwasi ya kala ya Beazi nana akenda ko defa passeport ya mwana mwasi wana abengaka toujours ndako na ngai et c'est comme ça vous pas fond ya parler bengi na ya baboye nana oh mais comment ote na ngabi écoute naza pressé hein naza na kaya décès leki na ya mwasi to kufa nazo ke musala nanu na yebsa na boulot et bandeko lokola fuanga moko boye fula bitu bana kinaki mutamutu nzoka nde esalaki ye bien tango ngana ke musala osenga na boulot na zongi o tango ngai nazoko ngana porte à parler na kuti na porte à parler avanda o usali na ndako hote muniso ndenga na kaya décès nzoka nde asi auti pa ya Ani akeko defa passeport britannique ya Ani bande na ngai botala ba sacrifice ba kamsu ya bato sala ayeko landa ngai gabi ndiko masi pardon hein na misala na sala bande ko na koti na parler mais non pardon to sola ka momuke na koti singa bino s'il te plaît vanda na sala ba sala alors ba huile moteur na changer comme na mon besoin na tout ça na cheba blom sur na moteur na bongi si voiture ote est-ce que na ko accompagner yo tina na Dover oh zoni tia ya kibongo neso to kaka wana azako konte ke non lokola tipi a solo kaneza ka calme azam mo ka pe batu donc lokola na kaya décès na ko kini pona consoler na pêche nzoto na ko récupérer mais non ndenge na sina kabwana na yo ko na colère envers moi soki na zongisi okobomanga yango zo sala tiska présent ngai soki na yini mutu soki na sali réaction mbala moko na komaka na bongo na kailoko mususu donc likambo wana na bomba yango parce que les secrets ya vina la ko sala mo mingi te
nalingaka moto azala surpris. Bandeko nana alinga simisa ngai touche. Du fait que mutu na ngai ezalaki tellement en l'air ndoko mwasi mainterima kuna bakama kunda rapide mpona santé esalaki mobulu ntotoni. Nazwa voiture nakota ye mpe akoti na voiture. Ah nga bindi nakende soka kuma kuna tikali ezali ville parce que nakota na voiture nakomi na Dover boye nga bimbo kita nakende te nakuwa compagnie na foto batikala nga non 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 tu descends. Oh te pardon na passeport. Maman olingi nini yango juste motema na nga na moni sala kola sala bon na moni te na seresi na kota na ke na voiture to komi na avant to na mbila na ebisi so komi wana mbila laksi awatsa mikanda laksi passeport ngai ozo passeport na yo opesi na ebiko za mikanda te mais nazo kama lelo yo otra za mikanda na ngai tanto zo pusaka boye azui passeport apesi ngai na pesa na police o passeport nzela ngati za ya ani wapi bandeko so komene mikatu azonga sude Dieu merci na ngai na suba na binzambe quelle erreur bandeko passeport wana apesi na immigration Dieu merci ba zonse biso ezaki passeport britannique ya ani ozalaki mwasi ya bezi boyoka tina niveau akomaka pokaka ngana zonga mobali na ye ndamutu eleki 20 ans yango soki 15 soki 20 ans ndamutu ngai na zonga kaka mobali na nga muzombo mais nini oyo eza na ngai eza elengi oyo aza nango posa sex na ngai yango sex na ngai yango kolia na ngai yango koyiba kosolola na mwasi yango kokabela ye yango bana na ye bandanga na kenya nga bana na ye bakoma kosala ba crime ya kokutana ba drogue ya ba main armée ba boma batu bana ne mibali ya mibali ba pesa bango ba 25 ans de prison donc a main armée tuana ils ont fait partie na ndako na ye nazola na ngate so na keka ko natali yende donc so na ndako na ngai so akoti ndako na ngai lelo vendredi isili asa na posa bimate to koma lendi il faut que musala o te kendi ngana tika na bitete fobi donc soka bimi akena ndako ni atika bana na palais soka bimi bongo so na ke musala na 14h 15h bokuti na libanda wana azo selanga kisite ngai na ko expliquer yango bolingo so na yebi na ko expliquer yango te bandeko wana parenthèse mais na ko expliquer yango bien tina kundileki na nga mwasi tozonga na to risque susu na France pana tika za kite Dieu merci ba kotisa ya zonga na epsa ye plus jamais na mona yo ata na ndako na ngai ata so na ngo benga kanda na ye ebakisama ti lelo que il faut en finir nanga bandeko mwana mwasi moko kombo na ye Picasso mwana mwasi wana na Belgique ba yebi ye mingi vrai comme ya zama mais na Belgique olinga ye Picasso omoni na Congo soza mwasi mwa pembe uti na mama ya métis donc bamona kola za diamant mwana mwasi wana ema pesa ye numéro nanga abeni ngai na France lobby okoza na France mi foto mona na besoin na yo tout ça boy kabine likambo te bandeko na kendeki likambo ya vite fait na France na kendeki samedi na tongo parce que samedi match na osala te na ke tongo na selema makopi na ngai il fallait la zonga dimanche na pokwa lokola benga kinga to solo kamimbo na osala tout dimanche avant na zonga na ya kokutana na yo abenga na telefone na ngai dimanche na tongo na zui train na zui Thalys na komi na Belgique na gare de midi na Mac 2 gare de midi wana
toke na kutani na ye na pesi engelo na koma intel pour me yate na komi photo na ye zali ko na kanga ki na boyko la sabi yongo na vandisi na McDo tolia na tali boye ngabi oh nozo na zemi abi oui enta bimi mai na miso abi la ngani nige ebike mobali na ngai eza yo mobali na ngai komasa yo déjà za na zemi kuto so ya poto bala parce que tant ayaki na contact na ye il fallait qu'on récupère aya donc ne akina ba difficulté à vie parce que avec na Lille pas ya oncle na ye comme ne Henri na Lille alors ba téléphone akina ba difficulté ba ko bwaka na foyer numéro iko bunga contact ezala ki soute soki tango wana be na zwaki ye be la yaki en Angleterre be la komaki mwasi na ngaya ndako parce que na banda ki bu mwana donc ngana kolse ki déjà bandeko alobi na ngai ndenge na yebo ye na kozonga na ndako te po awa pasi kende na nga alobi na ngai nini ndenge na lingaki yo oyibi ndenge bolingo ngano banda na yebi kaza mwana na yo te mais ndimanga kaka ndenge na zaboye comme ça na bota bongo na bota bana mususu na yo to continuer vie na yebisi azama Picasso na koki kokende na yo na Angleterre te abi kende na ngata na France tika ngate pa ya mutu ozonga yo kozwa ngai ngami te ifana kosa inga bitala vanda na coach na poche na zui 500 livres tangu wana 500 livres bango tona franc belge mbongo ebele 500 livres yango yo lia mikolo yo tika na zonga na lukula yo doki na kobenga yo comme ça na koya na yeko zo parce que boza bisque façon on est là pourquoi na ko kenoka ba mo boité et puis ça na zemi ya mutu mususu po mobali na ye ayeba ki ngai nazali moko nazali mwana za conscient sona na mutu mususu mbele na kendeki na mwasi na ye ngai na buka ka mibeko tate ke mwana muzombo na kola bongo te na tika ye pe na zonga lisusu te bandeko oyo volume 3 boko kama solo boko kamo basala 3 mwana nana ye ayena parce que si banango après ba quelques années biko kuta na lisusu ayena Angleterre asali 2 ans na ndako nanga na suki nano awa bandeko ya ana ne Congo mbote na bino à la prochaine ciao ciao